mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kokuta na biso na bino esengo ezanga komona bino nyonso oyo bolandaki nga mingi te nazalaki kuna na Kasai oriental donc kabe akamwanga Chilenge Katanda Lomami Kabinda Ngandajika Chiamba Chilembe Moneditu place que lancer ba lampadaire maintenant je suis de retour na Kinshasa tolakanaka biso na bino ete congolais nyonso oyo akona makanisa malamu ya kotombola ko soutenir bana mboka Congo ba se retrouver biso na tokomo wapi pe tokochaye maboko toko soutenir ye tokomemela bino botala ndeko oyo est-ce que akosala mosala molamu to akosala mosala malamu te mais awa toyosi makambo ezali santé naza awa Kabambar Bokassa bo comprendre les apa nani et pas docteur Kabe Kabengeli na ye pa na ye lelo eza émission ya kosola na bato balingaka mingi a expliquer bino makambo nini na confinement awa docteur Kaba kutanaki nango parce que bato mingi ba ko benga oui bakisi eya te tozana problème boye problème de santé mais bon la na boke binyo sou ba difficulté nini docteur Kabe akutanaki nango na confinement oyo par rapport à bato qui la pose pour bakisi et puis bokolanda sensibilisation et puis ayer moko docteur Kabe mais na autres cas collaborateur muto azora biloko na Kinshasa atindi la bino kuna na mikila poto na Angola o aza comme assistant docteur Kabe ameka ko pesa biso quelles sont les difficultés au bakutana kinango durant confinement bongo to rejoindre moko temple du roi Salomon pour la sensibilisation ndeko nanga yom to ko bela prostate za la calme o se bloka sika marteau de secours te menez leur musée bakse sur le colo mbote ndeko Fabrice mbote papa Didier to sola na bato to ko benga na bato ko na poto quelles sont les difficultés bakutana kinango ana ma confinement beba biloko belé bande ko kende poto te ya poto be bande ko ya ba conteneur ba fret belé ezaki ezoki ba muke complication na lingi na yeba o sola na bande ko passa na bino ba difficulté nini bakutana kinango na période de confinement o. Ça va papa Didier na remercier yo mingi lokola ondimi pe ko ya mbanga lilo parce que tozwa ki ba pression ebele kaka ndenge uti opposer nga mituna sikoyo tozalaki na période oyo ya COVID-19 ndenge bato bayebi pénalisaki monde mobimba eza kaka Congo te eza monde mobimba alors na monde ya fret ça veut dire kotinda biloko na ba pays oyo eza étranger po mingi to traitaka mokili mobimba donc totinda biloko bandaka la ekindaka nango bien sans problème mais tant Covid eye to rencontrer ba difficulté ebele bato batindi bambongo na bango babengi docteur po ngana za oyo azaka chargé pona kotinda biloko donc tant bino bosolaka na ye ngai nde mutu nazwaka ba biloko nakenda kotinda ba reçu yango oyo donc lakisa bango bien mona ba reçu yango oyo tozobomba po tosalaka ba agence ebele tosalaka Lambert de Paris pona bandeko ya Paris na Belgique tosalaka susu DHL tosala susu MS pona ba mboka ebele oyo eza na poto oyo agence mususu bakoka kokoma kuna te donc yango oyo eza ebele nazwaki moke oyo mpona alakisa bandeko ke biso tozosala mosala ndenge esengeli tokendaka soki botindi bambongo na bino tozwaka biloko na bino toke kotia na agence bareçu yango oyo alors na période oyo ya COVID-19 to rencontré ba difficulté ebele bandeko bolimbisa po soki le mususu okutanaki na libabe wana komona biso mabete libabe eza trop dit taka lingala on ngezela soko okutanaki na libaku wana kozwa biso mabete na ye awa pona expliquer bino nini eza koleka au juste tozaka kotinda biloko ebanda oya nango bien mais tant que tokomi na COVID-19 toye kozwa difficulté d'abord eza na ba agence mususu oyo bazaka kozwa biloko na biso mais tokomi kokende po totinda bafrene bakomoloba te biloko oyo ekenda lisusu te parce que bapekisi boye biloko oyo ekota te batie biso bakala toye korecourir na baagence mosusu po totinda kaka talaka bino botindaki mbongo na bino il fallait biso mpe tosaki te toke na baagence mosusu topesi biloko e bazwi na bango mais tozozela siko po biso awa na Kisasa soki totindi bapesi biso bareçu oyo nde nalakisi bino biso tozongi tokomozela kaka bino moko soki bozwi yango kuna bobengi biso po toyebaki bozwaki tobanda kopesa explication ndenge tosalaka mpona koutilize yango mais toye kokutana toye kosema ke bato ebele oyo bazwaki déjà le mosusu bamisusu totindeli bango bakode papa Didier mais qui se comité bazotia makele donc toye kolandela tokenda baagence wana biloko ekendaki te nzoka nde biloko mosusu etikali awa balobi te biloko ezokende te na COVID-19 tokotinda bapoudre oyo te alors tozwaki difficulté makasi mpona COVID-19 baagence mosusu bablokaki babiloko ekei te
agence mususu babwakaki babilo mususu soit disant nibeko ya Covid-19 biloko bandokende te. Alors maintenant que makambo ezongi bien parce que tokomi déjà presque na période moko o makambo ekomo kende nango bien. Hein? Alors soki yo otindaki mbongo na oyebi kotindaki mbongo na yo ozwi kolite ozwi kisi na yo te ngana kosenga na yo kaka eloko moko biso ba reçu ezali benga oyebisa biso o rappeler biso opesa biso moko to landela siko na ba agence po biloko komo kende to landela okozwa koli na yo sans problème pour makambo nyonso esi ezongi nango bien complication ezaki ya Covid-19 mais lokwa makambo ezongi bien soko za na problème benga numéro na biso eyebani bien oyo kaka boyebi na WhatsApp pe na normal elekaka tokopesa bino tokolandela likambo yango pe okozwa suite na yo ya malamu nde eloko nakoki koloba na bandeko nyonso oyo bakutani na baproblème par rapport à bakoli na bango. Ok, merci ndeko Fabrice. Nayebisi mpe kazaki bongo ndeko oyo assistaka temple du roi Salomo Docteur Kabi zozonga siko yo pa temple du roi Salomo bosola na temple ngana lungu zo na tikele bino temple du roi Salomo bandeko bangwana bakolanda biso Kinshasa pe bipai na bipai. Merci. Allez, zo marteau de seconde na jardin de zo marteau. Et ça, opération marteau de secours et puis na jardin de dé. Na kutuko ya na jardin de dé et c'est que na vanda kende ko ngai. Ko bi na jardin de dé. To ye ko zo matit. Oyo eva aliyak. Bukulongo do penza de bupikidi kidi. Oyo ba do ba ke asana ke masumu na jardin. Zo marteau na jardin d'Éden. Soki ozana posta ya jardin d'Éden. Mwana mobali ozana posta ya jardin d'Éden. Na baptiser bana mibali nyonso tu na mokili mobimba na jardin d'Éden. Yaka na baptiser yo lokona ba baptiser ke pe disusu ndeko na bino Eva na jardin. Malgré boyoki ndeko na bino nde atinda ka biloko. Azaraka nani chargé et opération pour na kotinda babiloko na bino boyoki ba explication na ye de konangai eloko na zebi sakbato za nini nalobaka boye papa maladie incurable en général soki ozwi biloko te ndenge ndeko lobi benga grand maison naza déjà awa na Kinshasa na mboka na ngai oyo tobengaka ngo mabele ya ngai et puis bandeko tout oyo bazana pour mettre hépatite tout type des hépatites tout type de tuber épilepsie maladie endeke papa hépatite B hépatite C hépatite A nalobi hein tango zoyo kake ozana hépatite sukisanga tout type de cancer tumeur cérébrale cancer du cerveau mais ils ont maladie incurable hein cancer du foie et ça tout type en général na sens nini parce que ba cancer eza ebele cancer du sein psoriasis eza maladie incurable cancer d'intestin cancer du foie cancer des os cancer du sang nalobi ba cancer eza ebele ndeko na nga cancer du gorge bosuki sanga hein nalobi boye cancer tout ce que monique ozana yango hein nalobi boye tango koyoka bongo loba eza lukuta ah ndeko alobaka makasi nalobi hein tango koyoka bongo loba eza lukuta sarcoïdose, c'est une maladie incurable. Hémophile, hémorragie interne. Et c'est une maladie incurable, papa. Les scléroses en plaques, problème neurologique. Ma nerf toujours pour là. Mandekwe, na lobi boye, tango zolanda message, kondimate, lobeza message à lukuta. Tant plaisir réseau, to kuta là, to bomona. Oya kochate mbate musep. Koyana yebembete. Yaka oyena yebembe bokende kukunda yango. Mikono yeza opération marteau de secours na kata jardin de dé. Soko za na posa na baptiser bari bibali na jardin. Yaka na baptiser bino, botela ba témoignage ya bande ko na bino. Oyo bokotaki na jardin,
allez tobimisi bango lisusu na jardin tala ndenge bakomi sourire bana biloko bana mibasi bana baso ya bikolo oza na posa bapesa yo mandongo bikolo tokopesa yo bikolo yango nde nayebisaka bato boye mosala nyonso tu vraiment eza na baoyo bayebi soki oyebi te ndeko na ngai kende ubie zonga mboka yaka na pesa yo pusu obandi kokumba pusu nasala boye tokopesa yo pusu badiabétique nabotaka te makambo ya kobote wana ye maladi nalobi papa ntango ozolanda message nalobi boye ndeko bana oyo ya autisme baautiste boza bisika nini bandeko nalobi oza na mwana aza lokola kizenge benga biso nabandaki komonana te nazalaki na kati ya jardin de din ade bozwa marto na kati ya jardin de din esika nakendaki kozwa matiti oyo ndeko na bino eva azwaki matiti wana mpona kotelema zwa opération marton de din ekomi marton de din. Ok, voilà balanda bongo quelques témoignages bongo tozonga na plateau parce que moni koloba mingi za malamu ne docteur Kabazoloba azo pesa une explication ba maladie oyo ye azala capacité ya kobikisa mais bona na ba témoignage bato ba ya pana ye ba ya elonga ko kangama ba ba elonga ko fungama de bazo sourire pas docteur Kabé quelques témoignages kombo na ngai mama Elizabeth. Mama Elizabeth nini memio awe pas docteur Kabé Memi ngai estomac na tension. Estomac na tension. Yango ndo banda obela esali yo bambula boni. Esali ngai 4 ans. Moto ala soki ebandi eji makolo mutu miso nakomi kaka lokola na meli masanga nakobandamanda ntongo ti ngonga mosusu ba 17 heures wana soki nalingi nalia nakolia kaka eloko mo moke navanda boye libumu lokola nasi nalei nde na nzala me kokóma kaka onga nakomi awa mikolo ya kotanga nakomi ata mwasi ya oyo abotaka aliaka ndenge wana te libumu esi etondi me motema ekobenga kaka te nalia motema ekomi polele namonaki sikre eza kotungisa ngai na nzoto ezalaki bien te me namoni lelo to ya sikre na ngai depuis namelikisi na ye to ya sikre kiti na 102 lelo mpona date ya lelo eloko ememinga awa mpona maladi ya mama maladi eumeli eke bipai me nde balakisi biso awa nde toyaki ekolanda tokutana na docteur Kabé. Mama mutu ya mama ezalaki ndenge nini mpo ozolobaka problème ya mutu ezalaki nini soki ebimaka te ou bien nini mutu ezalaki problème nini bon soki ebimaka nango mutu ezalaki lokola basuka makili na koyoka te na moma oyo elokola bandi traitement mutu ya mama sikoyo na nzoto nazalaki na cancer na libele na kamwa mboma moko na se ya libeka na tension na cardiaque eloko yango ezalaki kotambola na ngai ti awa na mongongo bongo loboko ya gauche nde ezalaki ozala pio soki osimbi yango kamisa moto akokufa nde na ye awa mpa docteur nazwi bakisi na nga na meli mpo nalandelaki mpenza yango mpo namoni mpasi mingi na liboso nde nakokoka komela bakisi te me antuka natali nga fo nasala nyonso namelaka bakisi oyo nameli apesi nga liboso kisi ya nani ya libele ya mboma libele nsima nango ayekolanda ayekopesa nga kisi ya cardiaque yango nazomelaka sikoyo mbuma ngo eza kaka mbuma na libele eza te mpe na se ya libeka eza te ezalaki soki na fomu na tomboli elamba fomona na misisa eloko ememinga epa docteur Kabé nazalaki na problème ya cancer utérus ezalaki kotumbisanga makasi nayaki kaka kokaka libumu pasi nazalaki koyeba ntina nango te soki esali kaka na mosusu nasali kaka na puge kaka nasali kaka buka ya ndenge wana mais après le petit frère na ngai ekotina nga mpa ya docteur Kabé ntango nayaki explikaki docteur Kabé nde ayeki oyebisaki ezalaki cancer ya utérus nde nabayaki komela bakisi bali komela bakisi wana vraiment namoni changement makila ezobima kiste ebandi kobima makila ntango nayaki awa docteur alobi te eza cancer yango naye nazwi kisi
sikoyo lelo nayoki bien na bandaki kobela cancer ya matrice bandela cancer ya matrice na bandaki kosenye chaque jour nasenyaka nakendaki hôpital bakomelinga bakisi nazwaki nanga solution te nde naye koya pa docteur Kaba nazwi solution eloko ememinga yawa parce que nazalaki kobela prostate wana bayebisinga te papa docteur moko aza kuna nayebi adresse ote donc ye atraitaka prostate ya wana mwana amemaki ngai yawa sikoyo ntango omelikisi ya docteur Kabe ntango ye awa oyoki ndenge nini sikoyo sika wana ntango namelikisi nayoki changement mpenza te nayaki mpona maladi nazalaki nango ya tumeur elitama ndenge evimba banda kosala ndenge nini evimbaki vraiment par rapport ya elitama oyo ezalaki ya kovimba banda kosala mpe pasi vraiment te mais litama evimbaki sikoyo ntango ye awa epa docteur Kabe nini esalemeli yo depuis na ye nabandi deja bakisi nabandi omona changement nayaki mpona probleme ya mwana azalaki na maladi ya SS nde eloko ekomisi ngai awa mama bandela nano oyaki mpona mwana azalaki na nini na maladi ya SS ya SS sikoyo maladi oyo ya SS ya mwana na yo mama ntango yo ye awa basaleli yo nini te nazongi nakutanaki na docteur apesi ngai bakisi nabandi traitement ya mwana me namoni changement ezali ezalaki suite na disons ezalaki tension na ye bataki makasi ezalaki na bonprene ezalaki l'hôpital nayokaki bo nayebisi bandeko tuka tomonaka docteur moko tokoka bato nazokele ezalaka relation na ye apemanga na tongo te mona aza kotambola te fala basimba toyaki awa ntango bayebi ngai bapesi ngai oyo ifaname lelo naotambola papa nayaki epai ya docteur Kabe mpona baki masolo na ye mingi na TV natungisami mingi na maladi ya epilepsie ya maladi ya ndeke maladi ya ndeke bandosala o ndenge par jour omona bulaki nasutuki mbala moko buloko eloko moko boye ebeti ngai ya motu nakoyi mbala moko nabandi mbala moko koninga na fulufulu na monoko. Combien de fois par jour bandosala mela par jour bandosala mela ngai 2 fois ntango yo ye awa epai docteur Kabe nini esalemeli yo kokóma na ngai natiaki makolo na ngai awa epai ya docteur Kabe nzambe ya docteur Kabe nakati bayaki egerize ekoti arte na ngai eloko maminga awa eza mpasi eza likambo ya sante eza likambo ya sante sante etungisi ngai depuis tobandi ane oyo ti na mokolo elende tokomi awa toke bahôpital banini na tuka na koki te nde tokomi ti na niveau ya bandeko basala effort grand frère bakomisa ngai ti epa docteur awa yango nde omoni ke nazwi mwa souffle ya koloba parce que nazali koloba te basali ngai babiopsie navandi na ndako nazokoka eloko te ntango na ye awa bango mpe bayebisi ngai mpe verité te bayebisi ngai eloko moko te ekomi ono bakobenga badoktere wana réponse balonga eza te alonga mo mpe nakomaki kobanga ti grand frère azwi courage ya koluka docteur Kabe mpo aya koyeba verité ya pasi oyo eza na kati ya nzoto aleki na ye nde tokomi awa docteur Kabe aye koyebisa ngai eke naza na poison na nzoto naza na cancer do yango nde etungisa ngai nayebaki na ngai te alors namonaki nazalaki deja motu moko ke do namona deja ki nazalaki deja pema kolia malunga eza te kolala te douleur liboso nsima bacrampe nzoto faiblesse donc nazokoka te donc ti omoi nazoba mwa souffle nazoba oyo depuis na bandi kisi awa nde yango nde epesi ngai force oyo nakomi kotiela mwa makelele oyo mpo nazalaki kotia makelele nazwaka masi moko ebimaka nga moke wana na libele
nakendaka nango ti nake na Mutombo Dikembe bake kosala ngai examen biopsie nasali examen biopsie bazwi baresultat wana béchantillon wana nakei nango na HJ na limité na première rue badeklaraki ngai ke ezali cancer ya sein. Bon, lors nazongi na baresultat na Mutombo Dikembe baobligeaki nga ke naya na bando ya chimio 4 séances après baya osalanga opération ya kolongola libele ka libele etumbaka makasi nde namoni niese na ngai alobi na ngai toya nano awa toyaki awa nabandi traitement nabandi komela bakisi nabandi komela bakisi olie esala ndenge baningo bayaka po te funga mingi esali ngai esukota te ekobongwama lokwa ya bibon kisi nini ya masa yango esali neti epanzamaki nga libele nyonso tu na suka ebendani place nyonso ebimi ekobomba lokwa ya bibon namoni pansement yango ya baosalanga ebomba lokwa ya bibon nde sikoyo etoboki na bandeki kobanga mpo namona bato ya cancer nde balelaka mpasi mais à partir ya bakisi na ye bayokaka mpasi te eloko moko te mai ezobima kaka ifo mai wana to esila po etia masi wana ndenge yaka minene ezwanga parti nyonso mais pour le moment etikali kaka moke awa mai ekulaka ti ekokauka nga na bandobela bamaladi ebele yango natala mpe na televizio namoni ndenge ye alobaka nayaki mpe awa nazwi mpe batraitement surtout na tribasilizi nazwi kitika 3 jours nayoki antuka charbine ekoti. Merci na ndeko na biso Manix Kembolo tondeka motu ndenge akosala mosala malamu ndenge amesala kosala yango bouti kolanda batémoignage ya mboka Congo. Dr Kabe Temple du Roi Salomo ntango olandaka batémoignage oyo na eta bato bayelaka epai na yo awa moto azoya asimi nzete agumbami akobima awa abimi atiki nzete atelemi ndenge moto atelemaka esalaka yo ndenge nini ya liboso ezalaka na sourire na esengo ya mibale yango nde nandimaka ke za bazali makambo nyonso tu soki zambe te mobolo ndeko Dj Kuku nayebisaka yo bino jour moko bomembelanga bato oyo omoni ke aza mpenza plus proche na yo ke te aza makasi te ubi aza na maladi moko songola opakala papa memela ngai moto oyebi ke moto ya liboso oyo oyo mpenza tosafrontaki na ye mpenza boye andimi ke non eyo eza temple du roi eza ndeko ya dese ayebi ke temple eza temple amonaki mpenza force koza moto moko te oyo apesaki ngai ayaki ye moko abanda koya temple du roi seulement lokola mwana ndeko bino moko oyo aza oyo surtout bandeko ebele oyo na banda koya bamingimingi bato bapire ye kote ya nani bautaki na kote ya nani na est koza moto moko aza décide bapire ya ndeko elezer oyo apesi ngai bango boye docteur kabe moto yeyo nalingi namona force na yo ebisi se ya solo oyo eza lokola nyoka koteli ngai na ndako oyo eza lokola nyoka koteli ngai na ndako papa lekoli mwana mobali oyo lokoso oyebi ke na mwana oyo lokoso nani oyo apesa ndeko elezer kombo wana oyebi ke tosa bino moko bozalaki présent bomonaki baaffrontement neti ndeko wana mpe lisusu bapesanga wana mpe lisusu oyo oyokaka ya radio simba wana nasalaki basafrontaki na ye mpenza non oyo vraiment anandimi neti mpe ndeko na bino moko mpe lisusu oyo ya nani oyo mwana mobali moko aza mpe depute nayebi kombo na ye mpe te alobi papa omoni maladi ngai naza nango oyo soki oresira ngai te nakondima koza grand maître na biso oyo eza eloko ani sorta mucho po ezobi papa nazopesa omoni kiso nazopesa oyo nazotangela yo mikolo lobi papa soki osala eloko wana ebindi nakosala yo te me makambo ngai nazwa makambo ebele na ndeko wana nayebisaka yo te nasafrontaki na ndeko mobali wana amonake te temple eza vraiment esika oyo mpenza ya lobiko ndeko nazoyebisa yo boye Dj Kuku lokola Manix Kembolo eloko nakoyebisa yo kende wotuna Manix melesi bapesa na mbwa oyo oyokaka wana oke ntabapesaka melesi te tuna yeke bapesaka melesi ya nini tuna mpe lisusu ndeko na yo oyo Amos Kilubaki alobi ke papa ye depuis na botama nanu bapesi ngai melesi te oyo eza kindoki to nini eloko oyo osali kiso oyo opesi ngai opesi ngai bakanga ngai violence na mboka oyo nayebisi ye wana eza matiti oyo Eva aliaki tango yoki nzambe ye moko alobike non Eva asali masumu
matiti wana nde na peti yo noko bomisa ngai na kisasa nde matiti ya jardin de den tosangisi yango ekomi shikota mfembo yango moko wana nde mardon sikoyo na minute ya kozwa misisa yango wana nde bazobenga yango jardin de den liboso babandaki kozwa matiti mikolo ekomi misisa mwana mobali wana kende utuna nani Amos Lubake donc kwa bando komela matiti bameli banzete si ekomi misisa ndeko na ngai nalobi nano esili te misisa nde batozobenga yango jardin nde esika nakomisi bandeko na yo esika oyo mwana mobali oyo bazobenga nge Eva eza na Bible soki napesi yo misisa wana kolanda kopesa adresse na ngai te nani dijeko nanga naza Thomas Santu Thomas nalobi yaka nanu ndeko na ngai nayebisaka yo obangaka nalobi yaka nanu omona ke nini ezoleka tuna bapeti na yo Amos ayebisa yo tuna pe lisusu nani mwana mobali apesa ndeko Eliezer Kombo atelemaka na miso na bino pas même 20 minutes totelemisaka na maloba ya pambo ayi nakopakula na maboko oyo tuna pe lisusu ndeko na bino oyo nani Manix Kimbol c'est ça yango nalobi boye ntango ozoyoka message loba eza lukuta kondima mbala moko te parce que soki ondimi mbala moko ndeko na ngai vraiment neti ngai nazalaki na tembe makasi mpo nakota na mosala oyo nazalaki toma nalobi ke eza lukuta kisi nzete vraiment ezoexiste te mpo na ngai naye komona ke eza ya solo yango ndomo nalobi boye oza na ndeko na ye aza na prostate aza prostatite zwa ye maladie incurable eloko tozotraite te eza liwa oza na ebembe kende okunda ndeko na yo koya na ebembe te parceke kozala message moko ya lukuta ok temple du roi Salomon naza na mutuna moko ya kotuna yo mais ndenge tokendaka na be émission tu erataka nga nayeba nini emotivaka yo lelo oyo okota makasi na médecine traditionnelle osala oyo nini epesako makasi nini esalaka ke yo okota pene na bain okoma na mayele okolisa mayele ya kosala mosala oyo osalaka ndeko nga naza bien formé nde mongai naza bien formé nga naza teke kaka à part barecherche naza formé nga nazoyebisa yo nini siketi ndeko za formation nalobi ze nayebisa yo nga mosusu omoni ngai nakokoyebisa boye ngai na banda koyeba teke banzete oyo eza na makasi ntango tokotaki formation ngai nasali phytothérapie naza nani parce que nakolobaka pendant 10 ans naza généraliste professionnel en médecine naturelle nayebi nini nakoki kosala quel que soit maladie ke eza maladie songolo pakala ndokoloba cardiaque eza maladie incurable ntango nalobaka ke maladie incurable wana englobe yango bongo mpo nayebi ke maladie incurable eza ebele parce que eloko eza nini lokola neti bapoison oyo eza babiloko moko ya mike mike poison eloko moko songolo pakala eza mpo na nga eza na dimension na nga eza babiloko moko ya mike mike siko bamaladi oyo ngai nazolobela wana nayebi ntina ke neti ngai ifo na biso verité na bandaki kondima te banzete ezobikisa ntango tobanda kozwa formation na AVAP. AVAP cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie ndeko eloko ye kosala ma eza nini papa lokola nazalaki na tembe me tembe esilanga naye komona ke maladie incurable en général ezosila eza traitement curatif soki mutu ameli baproduit en tant que un spécialiste to que un journaliste soki mutu ameli baproduit naturel quel que soit niveau ya maladie ezosila ntango naye komona bongo topesi bato bakisi bato bazobela bazoyoka bien yango nde epesi nga makasi ya kotelemela omoni nde naza boye bitumba tokokende nango ti 2300 eza bitumba eza affrontement ti 2300 message na ngai nazokaka ce matin nalobi boye zala na tembe tokutenda papa oyoki te
asa ba charlatan papa ye na ndumi ndeko na ngame tokutana. Allez, c'est le temple du roi Salomon Zamba Sadungolu. Yango nde tuna ka bande ko na bino boy. Est-ce que Bible changeaka? Bible batu ba kokufa. Batu ba kokufa ko tika Bible. Eza biso pe de sos. Malade changeaka te. Soki eza diabète, eza kaka même diabète wana. Soki eza prostate, eza kaka yango moko wana. Soki eza gros cœur, eza kaka yango moko. Vraiment soyez patient. Soyez patient. Kozana bangu te ozana maladie moko songolo pakal. Message na koyebisa bino eza boye. Maladie incurable en général. Mutajo sidi se yango eza grand temple du roi Salomon. En tant que numéro 1 monde. Ok, message. Numéro 1. Oui, message Yasuka. Yasuka. Ya mukolo ya lelo. Yasuka parce que des émissions zali ya kosola na ba passer na onyo surtout. Misusu mitema na bango ezokisamaki na ba confinement oyo. Telaka nde COVID-19 coronavirus. Bon otinda biloko misusu ko kende ko komate misusu ba difficulté na banzela bazo bwaka yango. Moi message fort, ya sensibilisation. Message fort ezaboye. Oya kozo, oya yebaki bien, oya yebaki ke. Malgré tant ya confinement, ozwaki ba produit oyokaki bien te. Benga ngai. Mikolo yo maison yemoko avande aw. Nazaki likolo likolo. Benga. Ozwaki ba produit te benga. Metozana mutu moko aza desi te. Nazana mutu aza desi azate. Ebele boyokaki ba nazana ba témoignage ebele ndeko na ngai. Depuis to bande bitumelo ça fait combien de temps? Combien des années? Nalobi boy message ya suke za boy. Ozwa ba produit te benga naza déjà na Kinshasa. Soki parce que maison na bino ya Brazzaville est vraiment mafuta miel. Bana Bagdad. Bande ko na bino ya Pointe Noire. Tozala kana bango na Dodizé. Nakenda katina kabinda wana tozala kana bango na frontière. Lokola ke temple talaka en tant que temple international. Toko s'affronter quelque chose ba maladie na bino. Oyo ekoya sima wana neto oyo eza sima oyo eza na sena sava. Maina le bilango eza te wana eza to ba biloko moko ya mike vraiment papa. Na ebité maloba na bino ezala ka bonne. Oyo bino bozo banga wana. Sala boy ngai na banga na ngai lokote eloko na banga na mokili oyo eza nzambo oyo akela mokili. Soki ke eza santé, maladie ezali. Assurance, guérison, à part ça, eloko boseza. Hernie discale bosuki sangai. Ngana bisaka na ngana zaka fier d'être un traduit praticien pour na nini na nzolo bongo. Est-ce que na bisaka de réaliser dernièrement tout ça que na ye donc na bisaka docteur ngana za politicien de réaliser ngana bioke ozaki journaliste to bada kuta na yo okoma député siko ngai na za na niveau na yo te parce que ndenge oza député yo za politicien ozo ngana bisaka oza politicien ngai na kokota te. Parce que la secret ba émission tout ça na ba DJ ngana lo makambo nanga parce que oza politicien ngai nde mutu so na ndeko les airs ebite wana za solo papa ngai est-ce que au niveau aza wana na kono bateka za journaliste lelo bibo aza ministre de défense ndeko na ngai na ko soutenir ndeko na ngai kende liboso ngana ko ndima aza kai sika moko te ozo mun biso monde ko za wana lelo lobby oh te DJ ko za journaliste oh a commis déjà fonction telle ou bien a commis déjà ministre tel papa il faut na respecter aux gens de konangai et nyonso wana ezanini ezanza mende muto sala tombola yo ezate na bando ya webi ngite to bando osala na yao eza camarade na yo ça va kende suso ke déplacer ya ça papa okukuta ba sentir moko ba betio penza ayebisa wana nani atika ye akenda parce que okomi ko mususu makambo eza ya journaliste mate okomi déjà na niveau mususu temple na zakanaga kitoko sourire moi tonde ideleke e ko tikala ko silate e loko na senga ka bande ko ngo bakenda ke liboso ndenge peut tozo mataka ka bongo kende ko tala simate avant ko zo ka simate o ko tala na kindo kimoko danzela po ba freiner yo ale en tant que temple international zo marteau de secours marteau ezapona ko sensibiliser bande ko na bino soki ke makolo ezalaki ya kolenga zwa makasi na pasi ndeko na bino Eliezer Mbota na pasi DJ Kuku mpona ndenga asala batourno na Kasai et puis ndeko na bino nani zolo yambwa nde nayebisaka ezaka mundela
malgré mposo eza ya mwindo ndeko na bino makazine tokomi wapi mwana oyo ya mwasi kombo na ye amarula nzambe apamboli ye mpe lisusu peti na biso réalisateur kombo na ye nani muzombo manikisi kimbola muzombo peti na ngai vande esika wana nayebisa ndeko na bino boye soki baponi okomi mokonzi ndeko na ngai nakoyebisa yo boye kondima te otika kiti yango osona ndemodobo na ngai parce que fo tene ndenge navandi na kiti ya roi Solomon nakotika yango te ndeko na ngai kele que soit olobi na butu wana nakenda dadi yango nawo. Ok, merci bandeko. To suki awa pour la table de roi Solomon mokolo wa lelo to continuer micro ezali koya ngana ndeko na nga amarula pour lelo to suki awa tika de kimia kolonzambe ezala maboto ya bino nyoso tu. Bye bye, ciao.